Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo. Chers internautes, bambote na bino partout côté bozami. Nakangi tous les 4 écoles à monde, na pesi bino bambote ba o balingaka chaîne na biso le Congo ne tombera jamais. Toujours na émission na biso parole de vérité na micro simple servante na bino oya lela bino makase la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma lelo invité na biso ya moko lelo abengami na kombo ya lisu ya Congo tozobeta ndemo masolo moko ya mokie na oyo etali Congo Congo, donc j'espère que pour moi invité la mission à mokolo ya lelo modèle ya zaleli botuna o azabo ekwani donc nyonso wana boye bango na masolo na biso ya mokolo moi lelo et merci na ye moko papa de papa Bishop Israel John Makiese moto na côté zwamio liso Congo moto na ye moto maman journaliste bonne santé bien par la grâce de Dieu. Vraiment, boni palais, boni boulot. Qui m'ezali. Merci beaucoup à l'Iswa Congo. L'Iswa Congo. Oui, comment il y a chez nous? Oui, le Congo ne tombera jamais. Le Congo ne tombera jamais. KTJ TV mondial. Par rapport à Congo, il y a chez nous. Le Congo ne tombera jamais. Et le Mélodie. Le Congo ne tombera jamais, ça veut dire Mboka Congo ne sera jamais balkanisé, jamais détruit. Le Congo résistera pendant que chaîne de l'issue soit vraiment. Donc, nous avons dit au CPI, nous avons chaîne de l'issue. La CPI n'a pas. Vraiment, dans la veille prophétique, le Congo ne tombera jamais. Et ça, la source d'information, il y a solo. Olingi oyeba ba information ya bien, ba news ya solo, ba vérité ya solo. Balobi cliquer, s'abonner dans le Congo ne tombera jamais. KTJ TV mondial aux a décidé. Ils sont Congo. Il faut mettre un nom sur le Congo qui est na baimboka, dans la biso na Congo, le Congo ne tombera jamais. Hein? Le autre don de tomona politique comme moi mutu moko yo sakanate. Et quand il y a l'histoire au Congo, la vérité à Congo, la chaîne, les Congo ne tombera jamais, mais il va y avoir abonné dans la mission. Donc il y a démission, il y a premier ministre. Sylvestre il a démissionné, il paraît, ministre a dit qu'il démissionné. Vous comprenez? Il a démissionné, alors il a démissionné, je dois m'appeler ça qui est 24 heures, a démissionné, a dit qu'il démissionné. Non, pour la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga, le Premier ministre, il faut qu'il ait démissionné. Mais il faut démissionner selon la constitution de la mission. Et là, on va prendre monsieur le Premier ministre, soit-disant Premier ministre Sylvestre Ilunga. Il y a qui Premier ministre à Congo ou à Kabila. Parce que tant qu'on va faire une démission, parce qu'il y a une démission ensemble, il y a lobby non à répondre, il faut que nous retourne à Kabila. Ok, Tina Lubumbashi. Il y a la qualité aux professeur de l'université et puis autant qu'on les M. Kabila. Mais on dit que c'est humilié qu'on tourne à M. Kabila, Yamboyo démissionné. Comment les gens sont en train de s'humilier? Parce qu'il y a des qualités. Il y a les Kabila à niveau. Mais comment on s'est humilié? Comment il y a un professeur de l'université? On a démissionné, on a gardé la dignité, on dit qu'on va bannir pour qu'il n'y ait pas à Kabila. Vous avez dit Premier ministre à Congo ou à Kabila. Mais c'est Sylvestre Ilunga. Alors il faut démissionner parce que le gouvernement est incapable. Parce qu'on ne peut pas même assumer même gratuité. Gouvernement
gouvernement et Anani, gouvernement et Anani. ezalaki gouvernement ya coalition FCC cash lokola FCC azwaki majorité soi-disant ce n'est pas vraie majorité parce que yango baza bata mabwi bazwaki majorité parlementaire wana bapesaki yango bazwaki primature na primature wana batiaki Sylvestre Ilunga comme premier ministre azoreprésente FCC mais ezalaki gouvernement moko oyo ya ba médiocre ezalaki gouvernement incapable ezokoka pas même kopesa peuple congolais mai ya malonga courant ya malonga gratuité ya cinéma bazokoka pas même assumer responsabilité lelo omona esika tozali il faut démissionner oye mpe alobi ke akoki kodémissionne te il fallait que na 24 heures akende kotika lettre na ye ya démission epai ya président de la république mais jusqu'à maintenant azokende kotika lettre mais ngai nakoloba boye na monsieur Sylvestre okolanda ngai na le Congo ne tombera jamais cliquer olandanga malamu yo ozalaki premier ministre ya Kabila oto ya mboka mpona kobatela la dignité na yo monsieur démissionner parce que vous n'avez rien fait pour ce pays ezala bato misu bakotuna est ce que na mboka tozalaka na premier ministre bayebi yo te eloko nini oyo osali tanke premier ministre okokangama na esika wana yango nayebi si yo boye mwana mboka démissionner parce que vous êtes incompétent dans ce poste. Et puis yo ndimi c'est humilié et pas monsieur Kabila pendant que lui a koluka kimia na ye moko bakor asalaki na monsieur Chilombo pour la protection na ye ni protection ya bino ozana libota moi sina bana ngana koyebisa yo démissionner parce que boza vraiment ba médiocre eloko moko to boko pousser peuple congolais à se perdre lisusu na bino donc ezana ironie ko ça te la parlement et salibo et si motion 300 et quelques députés baboyi yo esengolo démissionner eloko nini toboni na Assemblée nationale donc 386 députés sur 377 baboyi alobi ke non kambasala nini alo ça comprend donc ebele baboyi kende basali mikasi alors yende kuna aliko badepute tomone na Assemblée nationale mais awana koloba tangu assemblée constitutionnelle 500 députés ou non mais tangu 386 c'est la majorité du parlement il faut démissionner sur 377 mais il faut démissionner les majorité donc ye alingi asala nini yo kanisaki lokola ndenge bogeraki mboka pendant 18 ans na baordre ozokutaki ngakati olingi omemango ntina moma lelo toza 2021 tolobaki na nzakomba bato nyonso bakokanga mboka oyo bakosuka mabe na 2021 mais c'est Sylvestre Ilunga il faut démissionner total gouvernement oyo koya malgré tout baza kosala ngo na ndenge ya magui etali biso te biso toza na besoin peuple alia malamu courant ya malamu transport ya malamu donc Sylvestre Ilunga oza na eloko moko to kointerpeller peuple congolais tolobi démissionner nanu longwa nanu tomeka na kopesa chance na baye bazali koya. Merci beaucoup l'histoire Congo baboni na biso babika soki osabona na le Congo ne tombera jamais aux activités donc information ya solution et l'histoire Congo motuna oyo euti pa Isaac Mabaka état d'Afrique balobi ke PPRD alobi azo rejoindre opposition yango na koloba na bino boye baboye PPRD a rejoindre l'opposition. Est-ce que y a PPRD dans la militant? C'est le PPRD qui a géré ce pays pendant 18 ans. Le lot qui va gérer va chômeur, va fonctionner, va non mécanisé, va un provisoire. C'est grâce à PPRD. Va connaître comment courant malonga de pauvreté. PPRD a géré beaucoup pendant 18 ans. Est-ce que vous pensez que PPRD est en opposition? Opposition, bon, ça va pas. Po biso tozala muka soka ye na position to kobeta bango to kobenga na bango bakina position. Comment c'est possible nous ba yeba ke o benga bango na sentiment ba accepter na bango ba ko rejoindre opposition. Nous ke ko beta par rapport à maboko na bango eza salité. Maboko na bango eza salité. Makila ya peuple congolais, basi ya peuple congolais eza na maboko ya PPRD. Ce sont eux qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Basi ya peuple congolais eza na maboko ya PPRD par rapport à quoi? Mais c'est Kabila, il est le PPRD, c'est lui l'autorité morale président du PPRD. Vous voyez, le Bangonde va gérer Mboka, Assemblée nationale, Mabunda, PPRD, aucun Sénat, Nani, Alexis Tamo, PPRD, aucun PPRD, ma sœur. So yo lingo bisanga ibangolo onino ya malonga.
oyo basali na mboka oyo ekosala ke peuple congolais a soutenir bango. Mais ça veut dire que même Martin Fayulu a géré qui mboka pendant 18 ans. Non. Si le président Martin Fayulu a géré qui mboka pendant 18 ans, là où il avait commis le erreur, moi je ne suis pas un fanatisme. Moi je suis un patriote nationaliste congolais. Je suis un résistant révolutionnaire na défendaka mboka na ngai. Ce qui président Martin Fayulu a géré qui mboka mabe. Non, je ne mboka mabe sengelo kende. Lelo yo ko ebisa ngai nana kozana esengo ata mona bota miloso bisike Kabila zonga aro bango talibanga. Ba pensionnaire pamba ko libérer bango te. To ya chômage est trop élevé pour la batouana. Batouana ne ba bomi mboko yo to chama ina monoko te to za ba hypocrite c'était pour na sauver mboka oyo. PPRD ko sala jamais benena biso la muka. Jamais. Oui, Isaac Mabaka et toi d'Afrique qui réponse na yo na motuna na yo oyo tuna ki ni so Congo ayandoli. Li so Congo. Toyoki mwa ba nunu ya mukie ba lobike ba député ya Lamuka. Balingi ba donc baliba ke na majorité la parlementaire ya Indosi. Yango na ko s'adresser na bana Congo, communauté congolaise ba diaspora bolandaka biso. Boyeba boye biso décidé le parti du président Martin Fayulu Madidi dans une plateforme dynamique de l'opposition. Député nyonso oyo asaline na dynamique de l'opposition oyo akokosa na akene na union secret wana bakobenga yeba ke militaire na ekwei parce que azali voté na dynamique de l'opposition oyo ezali coordonné na président Martin Fayulu. Donc soki olingi kokende sengelo zila fait un mandat na yo. À plein mandat, il n'y a jamais au 400 parce que le mandat est aussi à travers Bisso. C'est peu ça. Donc, ici, tu as adressé qu'il est dans l'Assemblée nationale. Tu as adressé qu'il est le président Martin Fayulu a combattu mon candidat dans l'Assemblée nationale. Alobi Boye, député Nyonso, il y a la Moukato, il y a décidé, il y a la dynamique de l'opposition. Il y a une union sacrée, légitimité, et puis à quoi Simon Nyonso quoi là. Mais tout le monde a quelques membres, il y a décidé. Mais ça déjà dans l'opposition. Oh, Netinani. Bemba, il n'est pas décidé. Non, moi je peux citer le nom déjà parce que Ngai n'a pas que l'autre côté à l'Obande Solo. N'a pas de la moka oh Kino Nasuka dans le Boye. Bemba il n'est pas décidé, Bemba il est de l'MLC. Moïse Katumbi a l'Assemblée pour le changement. Il y a beaucoup de partis qui ont raté l'Assemblée de Congolais. Il y a un peu de Boye, maman. Tout le opinion congolaise est là parce que bon bandé jamais. Non, dans le Boye. Ceux qui vont avoir quelques membres, dites-toi Moniz blesse, dites-toi qu'il y a une anticipation à Bisso. Pourquoi dites-toi ça? Il y a quelqu'un qui a compte, il y a Bisso, il y a quelqu'un qui a compte, il y a Caucus, il y a des députés, il y a ville province à Kinshasa. Tu interpelles qu'il y a une anticipation jusqu'à 5 jours. Ce qui a une union sacrée, il y a à quoi il y a en tant que député selon la constitution en Boka et puis tu poursuivre judiciairement. Bon, il y a que Bisso dans la Mouka, tu as uni, tu as respecter le texte, tu as constitution en Boka. Oui. Dans la Mouka, la Mouka avec une équipe de 5%. Mais le haut de la Mouka, parce qu'elle est 2 personnes, 3 n'est pas qui. Bana mboka boye baboye. Tozala ngonga auto fungo la peuple congolais mayele. Bemba et Moïse Katumbi n'a jamais écrit lettre de démission dans la Mouka. Donc mais c'est une opposition ça là. À cause de la erreur grave parce que ce sont des gens qui n'ont pas écrit leur lettre de démission. Même les bateaux et FCC à la mine à l'Union sacrée. Comme lettre de démission à l'Union sacrée, il y a un test Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi n'a jamais écrit une lettre de démission. Na biso la mukato yeba ke balongo. Nano balongo te. Mais bazali lokola bano babungi nzela. Ndenge moko azoyamba bamende banani bakomi lettre de démission de na FCC. Monsieur Chilombo, vous commettez une erreur grave. Il y a pour recevoir un bateau, on a bakomi lettre de démission. Mais comment dire que président de la République, numéro 1, Tata Mokonziwa, il y a Félix Abel Tshisekedi.
disons baministre badépute oyo banasénateur oyo azalaki na PPRD aza koekarte ye alobeli bino ke aza koekarte bango bahati wana yao bahati aza idps nyonso bahati bino boyebi bahati il a travaillé avec M. Kabila pendant 12 ans dans ce pays azalaki ministre stratégique ya Kabila. Ce sont des gens qui ont venu koluka baintérêt na bango bato no amende elo ni asika mende akoya nango ye tanga zolo ba écarter bango pendant que bahati formateur informateur. Est-ce que vous voyez que informateur ndazaka na ba secret clé o ya mboka informateur tant bayaka ko déposer ba lettre et pas informateur pour ayeba moto wana za boyeboye totika komema mboka na ba ironi ngai depuis M. Chilombo azwa makambo Kabila pesa ye kamuni. Est-ce que ça en tout cas bato donc bato cité balingi koyoka likambo ya quand vous parlez de les citer vous tutoyez des gens nazolo bate pona citer pona Congo depuis M. Chilombo akota Congolais mon côté oyo asata kimia na musana asala bateki banani lelo bakanga zandu bakangi zandu pa M. Ngobila le même mutu auti ko créer trouble na Yumbi lelo yebo tshena capital ba mama zandu bakufi na batension baba leki mbongo afika ba mbongo litelemba bakufi na batension mais ce sont les mêmes gens de l'FCC mais c'est Chilombo azwi bango bendi bango na union sacrée nyonso wana bozo assurer peuple congolais qu'il y aura un changement na bato ba union sacrée. Ce n'est pas le moment ya ba ironie ya busoba total sa peuple ba vérité mais c'est Chilombo azwi ba bato bazana ba po casser bato bazana ba casier judiciaire ekufa atie bango na union sacrée na zobenga yango lieu de retraite ya bato ba casier judiciaire ebeba parce que bato wana bakimi ba dossier bazana yango na ba parquet ba bomba bato botola mapango bato ensemble na Kabila baye na union sacrée yozo tangela mutuni ya sika malamu aza union sacrée. C'est vrai ngana yebi yango te mais mutuni ya sika aza na union sacrée tangela makomba mutasi mais Jean-Pierre Bemba, il a travaillé un plus 4 avec M. Kabila. Jean-Pierre Bemba, il a travaillé un plus 4 avec M. Kabila. Vous savez les dossiers de Jean-Pierre Bemba pour les pays, ils font un chèque blanche. Ce sont des gens qui ont l'argent au Bayern et ils ne se retrouvent pas FIBA. À 250 000 $, pour na kutana Chilombo na consultation. Est-ce que vous dire? Il y a un seul ce soit bilo bata Congo. Enveloppe à chocolat pour ma mission. So bata bozo sigé biso ba kamamboko. Ma pauso ma bongo peu comme les autres. Non, na quoi bisa yo ça la vérité. Monsieur, non. Mais c'est Moïse Katumbi a cliqué dans les Congo ne tombera jamais en démission. Katumbi a tinda bato apesa nga $800 nazwa yango nazongisela bango. Mais non parce que yo comme yo kozo le belanga non nazo le belanga kambu yo comme me mangai ba fa pa chocolat. Non, docteur Omar tuna Moïse Katumbi $800 atindaka mutu lokola ngai otinda $800 comment pour ngai. Est-ce que tu as perdu la tête ou comment? Ozokosa CG docteur Omar papa social ozokosa tuna Katumbi benga ye tuna so na sombo na ye na so msile mbongo na ye. Merci beaucoup Lisu ya Congo toyeba président de Martin Fayulu alobi que non Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba baya kokota lettre ya démission na SID donc d'abord tu bakei elingo na sani basali der lettre de démission de la msuka kosonga na bango pe na SID. Non, il faut éclaircir notre opinion. Moïse Katumbi, il n'est pas de l'SID, il est de Lamuka, son parti. Il y a une partie à la raté ensemble pour le Congo, Moïse Katumbi. On a tous alors, Jean-Pierre Bembazana MLC, Azana Lamuka. Donc, Alobi Boye, Bakoma lettre de démission. Bakoti sana Lamuka, pour bien confirmer qu'ils ont déjà parti. Dans Lamuka, tout compté na bangote. Mais c'est Chilombo Zako Sale là, les gens là. Mwana ya mototo Melicie libele butu ti na tonga kotuna wapi baboti na ngai ayo siko yambi bango sake bakoma ba lettre ba démission na ba mendo yozwi menda communauté de démission na FCC zela toke malamu bino bolinga kobosa na maleka premier ministre na bino Sylvestre Ilunga tango anomaki ba ministre asinesaka bango éthique boyebite éthique wana ezali eza contrat ba signa des lettres. Il y a fidélité à Kabila FCC, na qui ministre va signer wana.
pendant que balettre wana ezwi balettre ya démission te yeba ke FCC aza na pouvoir likolo ya baministre na ye wana basignaka éthique sengali boyeba yango. En tout cas, merci beaucoup l'histoire. Daniel Nomunda va condamner 3 ans de prison. En plus, avant Bima, il faut faire ça 500 000 francs congolais. Pour la Ouaneta, que l'histoire Congo, aux appels dans le Congo ne tombera jamais chaîne beaucoup bien chaîne sur la information. Monsieur Daniel Mulunda, et c'est le Sibir, prison. Ndenge Henri Maja zo Sibir. Non, c'est la politique. Les gens ne croient pas, ne savent pas tant que ça la politique. Ngamo bakanga combien de fois. Cela nous compte mi savelembi. Mais bango ba ya na politique na système ya mbela mi balé et ba traite na politique sont aux traite trop coup avant. Daniel Mulunda ya ka président ya CENI. Tangu to so bisa peuple congolais wana nde kwa kabila wana muyibi. Omona ki biso atmabe. Lelo ancien président ya CENI azolobake soki bolingi Congo ezana kimia bomeka na kabila te. Est-ce que wana président ya CENI vous pensez que la élection ko pesa faveur na bato baleki légitimement akopesa toujours na monsieur Kabila. Donc vous avez belé yango bo kanisa biso atmabe. Après si faveur na ba député PPRD, ça que population voter bango, lelo ba secret bimi. Daniel Mulunda soi-disant pasteur azolobake bona Congo ezana kimia communauté katangeze ezala na bolingo ya Monsieur Chilombo esengeli akeba na Kabila a respecter Kabila. Wana ozali koluka ba conflit na ba tribu tozana tango kokabola mboka te tozana ta kosangana pona kobunda ete mboka tombwama Ngoyi Mulunda azana na prison à Sibir na 3 ans ce sont des gens bazolia mbongo mboka bazana climatisé bazoya bato non c'est pas na face bango tambayaki politique se bazaki mingi na mbongo politique epesaka bayebaki teke politique eza pene bafimbu donc eza fimbu azwa yango nanu nde biso mpe tozwa yango omona ntango naboyaka bambongo ya bato wana naboyaka yango na tina mais tuna fils moko yebiso aki eliso Congo. Moi j'ai fait 10 ans na di progrès na otanga bakombo te tuna mukoko yebisa yo qui est l'histoire Congo. Oui, nazana kiss la kiss na robata matin nazana kiss bongo ya kiss nazana nganga tanga monganga so nazana kiss te mais nazana prison mais na yebiso ke bino bobenga nga liso kiss ngaza kiss na ngai soko mekinga nya bena lelo koti mabele. C'est peu ça. Donc tu n'as pas bundé la mboka mutu toi côté le melangai contre volontaire nzambe na mboka wa okota mabele. C'est peu ça. Yango na luba. Yo bando na boina kotele. Mais bato balingi ba jeunesse le souffrir. Bato ba gérer mboka pendant 18 ans. Babomi mboka oyo. Bato ba yeba zo mboka na dictature. Bazo ko rappeler ce sont des gens oyo. Balingi mboka oyo. Bazo tele melangai pendant que ngai li so ko na lingi mboka ya avancer. C'est un peu ça. Merci beaucoup, l'histoire Congo, nous avons répondu à lui, selon que les Congo ne tombera jamais. Invitez la chère Mokolalelo, l'histoire. On va vite s'abonner massivement. Dans les Congo ne tombera jamais. On s'en décide. Nous a solo. Mais dans les Congo ne tombera jamais. L'histoire Congo. Et tout le monde, l'élo, effet qui. À quel on a fait si quoi? On a qui passe. Bien, ça n'a pas. Mais ngai nakoloba na ngai te bongo ngango yango oyo batindelaka ngai ya convocation na lemi ya convocation naza 5 convocation naza se présente tuna présent lota nani koconsidere yo donc tika présent lota papa social les seul langue aza na film ya Jésus nani pena koconsidere yo abzo pena liso kwatio ka liso kwatio na police yebisa biso mais ngana koyebisa yo mais na koyebisa ngalo bande vérité ngo bolinga ngai te mais mutu nazo vérité mais bino bolinga ngai to botengela nga ba mukuna mais mukuna ce sont des gens qui ont mangé l'argent de CP avec monsieur Kabila Renaissance tongami na mbongo ya Kabila tina ke pa ya wivini mole Kabila lingando la musaba histoire bo sanga ngana ndo musaba histoire Moïse non Papa Monsieur Moïse Katumbi mbongo na ezanga na Renaissance
soki boyoka ngo te na lobi yango bointerpele nga bobengisanga ata na parker na moyebisa bino renaissance wana mbongo utakinga kati bapesa wifini moleka aya kopesa mese nani mukuna lelo mukuna kobanga wana kaisaki Félix akokanga bango akomi koloba Kabila abomi mbongo mais yo ntango ozwaka $100 otonga renaissance ozwa ndako ntango ozwaki mwasi na mibale okende kolakisa memoni obosaki te évêque mokuna a créé renaissance na propre fond na ye wana yo nde olobi mais nga nayebi mpe namona nani wifi moleka bapesa mbona kinga kati ya kopesa na renaissance naza na bapreuve obenga na parke na koya nalobi boye naza na video wana obenga na parke nalobi boye mama naza makambo kobisa peuple congolais botikana kobisa makambo ya mokuna ne représente rien dans ce pays. Ce sont des gens qui ont détruit ce pays. Mokuna a $100 000. Tant que vous avez moi ça ce sont des gens qui ont akomi kobelela Kabila bobi mboko me bozaki na ya sabta osopesa badon ntango azwi mwasi na ye ya mibale amemaki epanga molili wana amoni Kabila moyibi te motu mabe te lelo nde ngabisa Kabila motu mabe bango nyonso baza singama tebe donc mukuna na seni espoir eza te monsieur mukuna ye ntango azwaka mwasi na ye ya mibale po abala akende kopresente epai ya Mamolive elle est la femme Joseph Kabila. Hier, Renaissance a soit qui $100 000 ou qui la Kingaka de la Pessi où ils vont les gars pour construire Renaissance. Et puis, hier, ma pango a sombi, XCCP Simbongo. Tous à la Batu Oyo, tous à la politique Yamboka Oyo, pour na Kosunamboka. Tous à la politique Yamboka Oyo, pour na Kokomamboka Oyo. Oui. Donc, Yango Tozo le Batu, ça a été distraction. Vous avez distraction. Monsieur Mukuna na sene Rosimba. Na sene Rosimba te parce que casier judiciaire na eto dignité na ni na mboko. Mami wana zolela soki mimi wana mimi azolela Mukuna asalaki nga bopona lupango Mukuna mami wana zolela na muto boche na sene. Bona sene wana ndeza bweza makambo ya mami. Eza makambo ya mami. Mais ngana so il faut que la casier judiciaire ya mutu. Mais loba poste ni ngapela ebisa sikoyo yo loba na poste ni na seni na tosani na seni non tangu mboka ekobonga nde na koyoka asime baposte wana paleke mboka oyo bamvula baegoiste baza nakosala yango bawebisa bongo Congo eza sifese ilunga pongana mpo apromise fana banga sifese okwa j'ai des ambitions pour mon pays surtout ministère social wana ministère social fo apesanga yango nazoyebisa bino sifese ilunga koko gere nga te nga so aza ministre sifese oza premier ministre yanga te ifo alongwa mpona na travaille na mboka oyo ifosoyeba yango te yoka siso biniso kwa batia ministre na koboya naboya Congo eza ya Félix te Congo eza ya biso ya congolais. Mais tout le monde dit le log, ce sont des gens qui cherchent leurs opportunités. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Jean-Marc Kaboul Batika Yoana. Oh, au moins sur le rêve de Mamboka. Parti au pouvoir, autorité morale. Yango Bomimboka Oyo. Donc les gens qui ont les gens qu'il faut dans la place. Hein? Bateau va se gagner dans Sika. Hier, Batika pour Etienne Tshisekedi, Azalaki na ya travailler na mais c'est des pères. Oui, les pères. Quand la moutoine a une ambition politique, est-ce que yo se fana na bisaki ngai vision na ngapona mboko ezalaka boezaka non bango bakanisaka idée pe ezali derrière to sangana to na to kuka to sona to ganga to finga mais babosanaki que parti objectif est de pouvoir pour conserver bango bachaka mona mutunga bango to bakasa politique za kofinga webe bele Kabila si bango ba chere mboko kwa kofinga yango moni ba bomimbo bao omwe mutafinga rebele aussi opesa musala nzoka na mutu eloko ezate. Alors les moments que nous avons c'est un moment kofinga te c'est un moment ko pesa ba opinion congolaise ba vision biso ba terre politique koza nango donc nga état que président ya base biso ko naza ko kamba batu on a un souci qu'un jour pas kamba pe moko na base ali so ko ba tumayeli basa ba président l'autre ba parfait mata ko bazali wana bata mayeli
yoka si lelo so sika liso Congo so ministère affaires sociales ngala ngoboya tikola te président lota kolonga makobelezana donc ça arrive kolonga mamusu ezalwa ouais donc pour ni ngati to kamba mboka na bato ya maboma bato bazwi baposte droit kofinga bato ngai susi na ngezaka est-ce que c'est bino bakongolais obengisanga botuna ngai susi na mpona mboka lelo baimboka babone na biso ya lekongo ne tombeka jamais balingi bayeba bayeba sikoyo susi na yo ezalaka nini na mboka oyo susi na ngai na mboka oyo ezalaka boye soki boyoka yango to botiaka sanga kolebi ke chinombo aza moto basambla esi ayoka yango oui ye aza moto basambla ayoka yango estce ngai baningi koloba na batele na batele lelo to baningi résistance lelo susi na ngai ya liboso ezalaka boye bafonctionnaire bapesa bango salaire ya mbudi akor ya mbudi oyo bakenda kosigne na mbudi bazalaka bapemba azalaka oke pemba moto aboya bafonctionnaire bazwa akor ya mbudi même j'étais petit mais j'avais suivi fo nyonso ya akor ya mbudi bakenda kosala yango na mbudi akor wana ms4 kabila andimaka yango me bemba moto aboyaka abisoko apesi fonctionnaire mbongo ebele fonctionnaire bandokosala n'importe quoi puis biloko ekomata yango ngai nasiaka akor ya mbudi ezala appliqué et puis enfant de la rue orphelinat ezala mpe kaka nani jean pierre moto aboyaka yango te na badepute mosusu baboyaka yango mais nani azalaki otere c'est jean pierre bemba il paraît na ancien député respect na évangéliste baboyaka yango etaliye mais makila makila motu na bango etali na ete bafonctionnaire bazokufa makila motu na bango ntango yo boyi moto azwa lisungi yebi oyo nzambe akopuniri oyeba yango te ata bana na bakofutaka yango biso oza na besoin ya bato baza na susi ya bato babi na assemblée kiso pour batomboli kiso contre bakangi maboko kasi badeputaba oyo bino bokotisa na assemblée oyo bokabila kotisa na assemblée badeputaba wana lelo bino bolingi ozwa bango boyamba bango na union sacré yango wana wana bato kotiana naza na makambo ya koloba ya peuple congolais ce n'est pas union sacré c'est l'union sacrée yango bato bazowelela kokende komela sucre kolia sucre wana eza na union sacré wana bamende bake kozwa sucre oyebi koyamba yo na union sacré baopesa kwa mende azwaki $5 000 kwamela sucre bango bazwaki $250 000 yango na biso mais kaki wana il faut yebaki otrahi Congo parce que biso tolapa je ne trahirai jamais mon pays bango batrahi Congo siko soyebisanga bato boye yango nazopesa conseil na bandeko tosala bango na politique ntango bozosala makambo oyebake lelo oyo bokoleka me bana na bino babotana bino kotikala lelo soki lumumba akufaki na bahonneur te ya mboka obana yenga azala valeur te kabila muselo ka désiré kabila soko ozomona mwana na ye ibrahim azogangaganga bato bazosungana bazone parce que papa na ye akufaki nango bahonneur mais eloko eboma kabila ezali kozanga vérité kabila le père il fallait expliquer biso qui est réellement Joseph Kabila il fallait expliquer biso dès le début qui est Joseph Kabila mais aza mwana ye non, etali biso te. Biso nous avons besoin de la vérité. Est-ce que c'est le Kabila qui nous a éclairci que Joseph Kabila yo, Kabila, j'ai mes enfants, le fils est Joseph Kabila. Mais comment ils vont confirmer non, vous n'appartenez pas à la famille Kabila. Famille Kabila, il mazo les bazogama. Pour les enlever. Oui. Nana lobi boye. Et l'homme oui. Je sais. Mais exactement Kabila, Joseph Kabila a dit que bah les Israël. Mais moi la voix du sang que Kabila Joseph Kabila. Combien ça na parti na sana. Na lobi boye. Na liko na luka parti. Na lobi boye. Na lobi boye. Na luka na samba pona samba ya koloba. Siko pokoni boye okanga to samba na bana. Samba na nani? Na sana na makamba koloba na bato ba okanga to samba na bana. Uya ona obi na luka penya. Parce que penya Nangai azali penya oyo afundi Congo. Wapi bokanga penya mona na kati. Mais nga luka penya to samba na luka pe makambo. Ouais, donc mboka ngo balingi bato bazala makambo koloba basi babombi bango. Omoni muto ba uti ko bimisa na yo. Edika pen. Eso edika pen na samba, mais yo pona biso ba ka edika pen na samba noko ya Kabila. Joseph Kabila. Noko na ye. Yo ebite. Oh, moni siko. Oh, ebite. Noko ya Kabila le père. Noko ya Kabila le père. Oh, yo ebite. Oh, menga so bisa. Numéro na ngai yango na bobenga nga boye botuna ngai. Edi Kabila azaki noko ya Kabila le père. Na ebite bato ba ebi yango to baba ye Congo sika. Azaki noko na ye. Joseph Kabila
pourquoi pas attaquer Edi Kapé na Samba? Ceux qui vraiment sont innocents. Et on a M. Chilombo, on a dossier aux bomba, aux bombes, aux protéger Kabila à la longue pour retomber sur lui. Ceux qui ont l'ingé vraiment, aux à la centre, aux à la vraiment indépendant, mais quand on peut éclaircir le dossier Edi Kapé na Samba, pour libérer Mbang, pour inviter à Samba, on ne rappelle pas le Makambo, il y a le Bagazana, besoin de Samba, Luba. Peuple congolais, c'est la l'invitation dans ce poste. Communauté congolaise, la diaspora, vous avez un peu backer. Edi Kapé na Makambo, Luba. Mais Bino, vous avez un peu de misa, vous avez besoin de Samba. Bino, vous avez besoin de Nini. C'est que vous avez protégé Kabila. Où est Edi Kapé Moutalobi? Il va favoriser. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi na Mawana a monique Edi Kapé 20 ans de prison. A favoriser bien, pour toi souffrir na prison abîme. Donc liberté là ne sont pas Edi Kapé ça comme Boko Edi Kapé na singa ba mabima. Edi Kapé na sengi ba mabima te ma sœur. Edi Kapé na senga ya Samba. Tu ne savais pas que Edi Kapé na senga ya Samba. Président de la République n'a propre volonté na. Wana volonté mais ce n'est pas les volontés de Edi Kapé. Edi Kapé na senga ya Samba. Nene besoin Edi Kapé na senga ya Samba. Kabila vani se pendant 20 ans na prison. Albinaza innocent de Djambala Bela Naza innocent. Aussi vous fandissez. Edi Kapé naza innocent. On dimite vous fandissez 20 ans. Si on le là on dit que innocence là, ça n'a pas de sens. Que la politique ça va la tête. Na loi judiciaire ce que kangi mutu. Wazala qui innocent va condamner. Ce qui innocent c'est limite les gens dévoler plutôt. Il faut mutu à kangi sakine à subir. Le corps a bien obéissé Edi Kapé c'est que c'est innocent. Ça qui est Samba. Continue innocence c'est que Kabila il faut subir. Comment vous kangi innocent? Vous savez comment vous kangi innocent? Edi Kapé le continue Kazaki innocent au Bimisaye. Mais Kabila il faut remplacer parce que comment Kabila est innocent 20 ans en prison. Ce que vous Kazaki innocent donc continuer le procès à Samba si Azak peut faire son en prison. Donc nous nous sommes des analystes politiques. Donc dans la jeunesse de la politique à Mokaou. C'est tout ça. Merci beaucoup Alice Okomona de Kendena Souka ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Ba abonné nyonso ya le Congo ne tombera jamais. Papa Didier Sakata, papa social balobi de agence Sakata carton express balobi la na fidélité ko ya Sakata te. Même quand on est dans la biso na mokolo ya lelo et que biso ya Congo. Vous avez une émission la chaîne ya le Congo ne tombera jamais au nalobi boye ngai nazali na base liso ya Congo tozali kokundela résistance ya mboka oyo diaspora bosunga biso tozali na bato bakosala te oyebi résistance opposition esengaka bamoyen nous n'avons pas les moyens naboyi kolia mbongo ya FCC naboyi kolia mbongo akinga kati mbongo akashi nakolia te nakolia mbongo euti na motoki ya bapeuple congolais bakosunga biso mpona tosala misala nazali vraiment na besoin ya bato wana baya kosunga biso toza na besoin bozwa baorphelin misusu bazali en charge bamama mosusu bazali bavendeuse kofinanse bango na bacommerce bafond nous n'avons pas les moyens mais tozobundela mboka na lance message wana na bana poto nyonso bao baza na besoin kosunga biso naza na besoin ya 6000 kashmir oyo aza na makoto ya kosomba 6000 kashmir kotindela biso mais mama vous pensez lamuka est-ce que Congo eza ya lamuka Congo eza ya lamuka te Congo eza ya bacongolais yebisa kaka Bishop Israël Makese. Ouais, Bishop Israël Makese, papa descendant de Simon Kimbangu. Alors lui, on a besoin de 6000 cash, mais même aux 6000 témoins, non, mon corps, comme ça, on va sortir dans le marché de la liberté, on va sortir dans Pascal, na Bokati, na Bino, vraiment présent, l'autre va se faire un ango, et puis Malonga, Ngimba va se faire un ango, et puis Taillé et Augustin va se faire un ango, donc on va soutenir ça, na Bino, pour bon de la Nzakoba, on va se soutenir Bino, on va moyen financer la continuer. Merci beaucoup l'issue à Congo, merci beaucoup d'avoir émission Nangaï. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Merci la confiance et fidélité au Pesa dans les Congo ne tombera jamais. On s'abonne dans les Congo ne tombera jamais au cause de la décision. Nous avons solo d'informations. Il y a solo chaîne numéro 1, chaîne YouTube sur la cabine d'information. Il y a solo. Merci. Là-bas, on a la Mokuse à Talo et à Paris.
la fille na la patronne na balobi mwasa mokuse aleki ntaba na elengi papa na maman Marie-Hélène Kibalu l'étoile brillante maman sociale maman moko bien maman asula bien encore na fille na CG ye moko CG Pierre Omar papa social les sept gloire oyo azala na fille na Jésus balobi olingo tika biloko na yo yo moto oza na Italie oyo biloko nde uta Italie na Naples eya Kinshasa balobi agence ezaka agence Sakata Cargo Express balobi baza na confiance bakiliya na bango na fidélité biloko tinda biloko na yo ndenge okozwa yango baolongola ata eloko moko te et encore merci na ye moko mama Baudrey Childa mwasi mokonzi dit moi ça me conduit, respect dans moi ça me conduit. Et encore merci à la grande, Pichouchou, l'impératrice, maman sociale, et encore merci à Yemoko, le président, mon boss, comme on revient, papa sur la bien, évangéliste, John, Israël, Makes, descendant, il y a Bango Benaka, ministre de la Défense, Nakati, il y a gouvernement, il y a Lola, et encore merci. On va dans derrière la caméra, les jumeaux, les deux jumeaux, Etier, Marzi Mapoula, ça va être merci encore à ma ministre de la émission Nakaï, quand elle est sabino, ce qui est sous la zone d'unité, donc vous gagnez une colonisation, Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo.